Oui, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand nous sommes amis dans le monde, je vous salue. Bonjour, bonsoir. Bandeko, na yo la petite analyse ou juste pour na elo na otu komona na la page pour na tina ya ndeko na biso ya mwasi Peniele na situation oyo aza nango mwana aza malade aza na besoin ya mbongo po ba opérer ye mwana oyo biso nyonso toyebi abeta lisolo yango lere asalaka émission pa mwa molopo ndenge mwana botama na défaut siko mwana wana ifo ba opérer ye faut ba opérer mwana wana alors aza na besoin ya $12,000. Franchement sans vous mentir nga lere na moni publication oyo esalinga pasi makasi esalinga pasi d'abord makasi. J'ai pensé vraiment à beaucoup de choses qui na vie vraiment makambo ekomela vraiment kaka bato parce que kotala ndenge mwana mwasi olera balanaki na frère Mike Kalambai c'était vraiment une expérience oyo je crois jeune fille nyonso akokaki s'imaginer na vie na ye ke akutana mobali moko boye mobali ya rêve mobali moko boye ayebani mobali ya vedette mobali moko boye ya âge na yo ya rêve donc mobali ayebani mobali ayebi nzambe je crois eza mariage wana mpona ba jeune fille ebele ezalaki lokola enseignement quoi lokola toli libala ya bango. Et puis, ça n'a pas duré, je crois, 4 et demi. Tout le monde a kibi sur total yango année passée ndenge divorce salemi ndenge séparation ndenge frère Mike a abeta masolo ndenge bazongiseli mbongo alibala mais kokoma na niveau oyo en tout cas je ne m'imaginais pas, je ne pouvais même pas m'imaginer et en tout cas et tout singa libako penza lelo komona ke mwana wana azobela et que bazangi $12,000 pour na ko faire opérer moi na problème ya zanango soki ya colonne vertébrale mama na etolandaki émission asalaki pa ya mulopo je crois hein? Asalaki yango kuna na États-Unis na bango na États-Unis aexplikaka biso histoire nyonso alobi lera azalaka na zemi ya 7 mois babeta ye tomona pe bafoto et puis eloko esala mwana abotami na défaut donc si on regarde bien papa ayebi yango ke abetaki mwasi tokozongela kuna te ke soki ezalaki problème nini si elle avait raison ou bien ye azalaki na raison problème na biso kutu eza kuna te mpona mwana siko on est en train de parler par rapport à l'enfant donc papa ayebaki ke na bakanda na bango ndenge abetaki mwasi na ye mwana abotami na défaut quand même il faut kosunga mwana ntina niveau oyo mwasi akomi koya na bamedia mpona kosenga mbongo en tout cas esali bien te nga eshoke nga makasi vraiment eshoke nga makasi ke na baniveau oyo tomonelaka bango wana tokanisa baza quand même na mbongo ke mwana azanga $12,000 mpo baopere ye en tout cas esali penza bien te esali nga vraiment bien te j'étais obligé na ya kosala petite vidéo oyo mpona koloba d'abord koloba ke Peniele du courage et puis en tout cas na courage na yo kutu ya kobimisa likambo yango mutu mosusu oke kobunda na yango ka ye moko et puis ta mosusu mpe okoka te mais du fait ke obimisi yango quand même parce que bato baza na mitema mawa basunga yo eza vraiment quelque chose de bien vraiment sois forte et puis il faut beaucoup prier et puis ça va aller il faut vraiment prier ça va aller et puis ce que je peux demander peut-être à notre frère pasteur Mike Kalambai otolingaka mingi que vraiment ata ba conflit na bino eza na niveau nini mais bana bakota te bana bakota na ba conflit ya libala te pardon ya bana te donc il faut occupe-toi de tes enfants ata soki bino mibale bolobisanaka lisusu te ata nini fo luka kanale moko boye mbongo ekomelaka bana po eosala bien makasi po eza makila na yo paster Mike Kalambai eza makila na yo bahistoire wana borakonta biso moto na moto arakonta na ndenge na ye et puis kaka bino mibale nde boyebi vérité mais en tout cas makila na yo bana kotika bango bongo ti
Ce qui est que papa a zaï sous na bon moïté, ça allait être ok. Mais yo quand même, osa na bon moïté, et puis osa vedette quand même ya communauté, kanda et les kate et kende ti na niveau ya bana te. Ata ce qui besoin na ba problème na bino. En tout cas, faut luka ka canal moko boy mbongo e komela ka bana. Po boy e sali pasi nga vraiment e sali nga pasi. Na uti komona wepa na la mama awa na zikutu pongite, il est obligé na sala moi vidéo muke. Pour na ko fortifier d'abord peniel et puis koloba vraiment courage parce que moi si mususu alingaki amona pesi alingaki ayoko peut-être soni asenga. Mais quand même, elle a vu qu'elle n'a pas ces moyens-là. Azana 12 000 wanate. Asengi. Donc, asengi batuba basungaye pour na coopérer moi na oyo abota magina défaut par rapport ya kobetama oba beta ki ezemi ezana 9 ezana 7 mois. Donc aloba ngo pe na ba vidéo na ye elo kosenga kaka que frère vraiment Mike Kalambay occupe-toi de ces enfants là. Baza makila na yo ya kolanda te na libala ezala bongo soki bato balinganaka makasi sile pe baboyanaka makasi mais en tout cas bana nde il faut bo épargner bango bato balinganaka makasi yebani na monde entier ke bato balinganaka makasi lere baboyani ezalaka kaka catastrophe baboyana pe makasi parce que bolingo ezalaki makasi eza lokola déception moko boye tu ne t'attendais même pas omonaki on dirait okutani na moto oyo aza vraiment oyo nzambe atindelaki yo leur déception eyaka etindaka mpe kanda mpe ezalaka makasi mais bosotelise kanda na bino epa bana te pardo boépargne bana mibale wana mpo vraiment esali bien te oyebani déjà na communauté oza vedete ya communauté na biso oza mpe mosali na nzambe donc il faut biso bato tosambelaka nde tozalaka exemplaire ata likambo yango eza pasi ndenge nini il faut kotia mabolongo na se nzambe alakisa o nzela nini itinéraire nini okozwa mpona s'en sortir et surtout que vous avez les enfants il faut faire tout que osolola oede bana wana mpo baza bana na yo même ye moko peni il faut kosolola kaka parce que il y a déjà les enfants oyo penza oyo etutisi bato ebele mabaku moi même vraiment etutisi nga libaku likambo ya Sio oyo etutisi nga vraiment libaku c'est un enfant que tout le monde voit sur Instagram à maman na bango et puis d'un coup tout le monde a maman na commis que baza na besoin 12 000 pour ba opérer ye abotamaki na défaut na colonne vertébrale ça fait vraiment mal ça fait mal que mwana penza waza toloba mwana ya star munene boy azanga 12 000 pour l'opération juste parce que papa na maman bazoyokana te en tout cas boza ba chrétien bo essayer ko arranger makambo wana pour affecter bana te parce que ya bino mibale na yebi kutu place na lobela ngo to me pona bana pour affecter bana te bana vraiment baza basengaki te kobotama na bino baza vraiment innocent na conflit na bino il faut vraiment aider papa pasteur papa Mike franchement kitisa motema mlukata o canal ya moto moko boye arrange cet problème ke balongola biloko wana na media arrange cet problème parce que naza sûr et certain na niveau oza nango oza déjà na bato oyo bakoki sponsoriser quelque chose si tu as un problème ou si tu veux faire quelque chose eza na bato oyo koki pe kolela bango bakosunga yo il faut vraiment eza pona image na yo et ça lit vraiment bien te en tout cas na situ nazaki vraiment décidé na monaki yango j'étais étonné ekamwisa yenga makasi parce que 12 000 wana vraiment na ba niveau ba frère Mike Kalambay les ana bato boko kabele yango kutu sanke aloba parce que c'est un serviteur de Dieu ayembaka pe banzembo ba kitoko o edifiaka biso voilà il faut vraiment bo épargner bana na likambo bo épargner vraiment bana s'il y a moyen de trouver une solution que moi si na yo maman ya bana na yo alongola biloko wana na media parce que na ba media bomoni ba media au total ako to kotaka bato nyonso bakotaka na media na bandoki na banganga na bato ya nzambe bato tu bakotaka na media donc eza place moko ya ko régler vraiment ba quantité surtout des histoires privées faut que lukaka pe ba histoire biloko mususu pe ya privé to traitaka yango na privé bandeko nyonso eyaka na media te en tout cas peniel oza mama ya bana wana faire vraiment attention tu as des bons enfants mais oyebi le cœur de l'homme ma belle le cœur de l'homme oyebi mitema ya bato nyonso te oyo bakotaka
na media oyebi mitema na bango te po monde entier soki obwaki photo ya mwana na oyebaki monde entier mututu obwaki yango ndenge kaka nalobaka ofini place ya public donc mututu akomona mwana na yo wana bato misusu mitema na bango oyebi yango te bien sûr mwana abotamaki na défaut po loba yango depuis osala témoignage wana explication na ndenge eloko etindi boka bwana osala yango mais tu exposes les enfants trop ma belle nayebi soki bato bakomeli na bacommentaire ke ozo expose bana to olobaka kaka oyo ayo bazipami na makila na yesu bien si toboyi te mais okoki komikonde komitia na 7e niveau te epuis olobi okwea na se mpo nzambe akobikisa parce que osambelaka non il y a d'autres choses oyo biso moko nzambe apesa biso mayele mpo toyeba mpe kososola tokoki kopesa nzambe misala makasi te na eloko biso moko tokoki kosala eza lokola okomi kopesa nzambe mosala yo moko en tant que mama parce que koprotege bana na yo nde mama yo nde koyeba ndenge koprotege bango okoki kokende kobwaka biloko nyonso ya bana na media epuis olobi ke bana na nga bazipami na makila na yesu toboyi te exemple ka napesi oke na 2e niveau otelemi na 2e niveau ata oprie ogene pendant 7 jours eki omati na 2e niveau omibwaki na se okokufa parce que eza biloko mosusu eza lokola komeka nzambe tolukaka tomeka nzambe makasi te okomona babiense batiaka bana na bango bien sûr oza quand même américaine parce que okoli kuna batiaka bana na bango mais yebake toza culture moko te toi tu es une congolaise chaque culture eza na makambo na yango pourquoi na baafrike kuna omona balokanaka kaka bango na bango mais okomona jamais baloki mundele basango wana basango ya mindele wana bakotaka ntina bavillage basalaka basalaka bakei osala baeglise surtout l'église catholique basango toyebi leto bando okola ntina bavillage mais okoyoka jamais babomi sango mais okaka abomi voisine babomi voisin babomi mwana voisin basango bazalaka wana bakolokaka bango te pourquoi parce que baza na culture moko te mpo oloka motu il faut ezala motu boza na culture moko boza eloko moko ezolie bino alors koloba teke mpo omonaka bastar ya banigérienne batiaka bana na bango bastar nayebi te ya baaméricaine batiaka bana na bango yo mpe oexpose bana na yo et surtout ke bana na oyo ya yo eza teke yo boza en bon état yo na papa ya bana na yo parce que problème mosusu ezalaka bato basalaka bato mabe par rapport ya problème o bino boza na yango bakuti bino na yango bayebi déjà que yo na mobile na yo na papa bana na yo ça ne va pas alors il ne faut pas exposer bana trop tu exposes bana trop exposer bango trop c'est geste oyo osali ya koloba ke en tout cas nga nazokoka te bosunganga mpo baopere mwana eza bien mais oexposaka mpe bana mingi peniel oexposaka bana trop toza baafricain eza babiloko mosusu il faut kosalaka attention parce que kopesa nzambe mosala oyo eza ya nzambe te parce que je lis parfois na banini na yo na babiloko postaka na baposte no natangaka parfois bato bazoyebisa oka likambo wana ozoexpose bana mingi epuis orepondaka tout de suite ke no bana nanga bazipami na makila na yesu toboyi te masheri bana bazipami na makila na yesu mais oza mpe mama il faut oyeba mpe koprotege mwana okoki ozwa exemple mosusu okoki ozwaka sion na yo oyo ozwi sion omemi ye ozotambola na ye na nzela olatisi ye jaquette te periode ya hiver olobi makila na yesu ekozipa ye mais mwana obela eza ndenge moko na ndenge ozoloba mpona bamedia bana koexposa bango trop omona meme eloko ekamwisanga omoni kutu na bafille oyo kutu basalaka rando ya communauté wana omona mpenza azobengana mwana elonga mwana apusana te omona azobengana mwana apusa aya te ye azosala rando me azopekisa mwana amonana parce que mwana mama aza bénédiction na yo mwana wana moto oyo akokoka yo te aoki mpe kosala mwana no mabe mpo apesa yo pasi mpo na ndenge oza wana eloko okoki osala pasi koleka soki mwana no aza maladi eza te pour une mama alors moto oyo akokaka yo peut-être te aoki mpe koleka na nzela ya mwana tolobi teke baleki na nzela ya mwana na olobaka na sens ke vraiment soki mpe likambo eleki baopere mwana likambo esili me kanano kobomba bango moke parce que même yo oza na problème te me kobosana eloko moko te papa na bango aza mosali ya nzambe e basali ya nzambe bamekamaka mingi diable amekaka bango makasi surtout à travers alekelaka na bana papa bango aza paster abenganaka bademo
après chaque parole de Dieu bato nyonso bademo nyonso babenganaka wana soki baokoka ye te bakokende kotourne mpe basala ye mabe pakoleka na bana. Alors Peniel me ka obomba bana moke obomba bana biso toza Beyoncé te toza Kim Kardashian te parce que soki oyebisi congolais aboma mwana Kim Kardashian to aloka mwana Kim Kardashian okoka yango te. Parce que kindoki na biso ezalaka ya buzoba kaka moto aza pembeni na yo wana nde olinga oboma baninga bazosala kindoki ya kosala baavion kosala batelefone oyo tozosola oyo bakamera oyo tozosolela bavideo mais oyo ya biso ezalaka moninga oyo alingi aza mwa propre obomi eka mpo aza propre moninga oyo akotaka douche kaka avant asala video obomi eka mpo akotaka douche. Donc essaie un peu de protéger parce que non, c'est notre culture tokobosana yango te jalousie ezalaka trop. Et surtout que papa ya bana wana abenganaka bademo pasteur. Tala kutu exemple bana ba pasteur ebele bazalaka toloba mitu na bango esalaka bien te mitu na bango edoka. Pourquoi? Parce que demo alekelaka kuna pona ko suisa ba pasteur mitu. Alekelaka kuna pa bana na bango. Parce que kere ya papa eza ya mwana te. Mais papa soki mwana na eza na pasi ya koyoka pasi makasi. En tout cas Peniel meka o lere likambo ekoleka parce que nayebi congolais bazalaka na mutema ya kosunga makasi. Je sais que les gens vont t'aider. Je sais que mwana wana okokisa 12,000 wana. To ko sisa semino te. Okokisa 12,000 wana bakopere mwana yo. Mais soki mwana yoki bien meka obombaka bango moke. Bana baza kitoko makasi. Baza kitoko makasi. Oya liboso akokai na papa na bango mobimba. Oya mibale yo mobimba. Donc bana bino baza kitoko makasi mais essaie un peu de cacher ces innocents là. Protège ces innocents là. Ils n'ont rien à foutre na kati ya media. Baza pe n'intérêt moko te ya kobimaka na kati ya media. Bomba bana Peniel. Yo tikala yo moko sala ba délire no titia ba photo na yo, c'est normal. Hein? Aux âge wana, tu veux te faire montrer, tu veux montrer que tu es à l'aise, tout ça. C'est pas grave. C'est bon. Eza tango na yo. Mais le problème, cache tes enfants, Peniel. Garde ces enfants-là, cache-les. Bazan intérêt mon côté babimaka na ba média tout le temps. Ngana ebi ba star combien bazana bana me ko mona ka mwana na ete. Bato bayebani combien bazana bana me eza pasi po mona mwana na ye. Mama Laura Mbongo po mona bana na eza pasi, eza problème. Oh bazana bana. Pourquoi toi tu n'arrives pas à cacher ces enfants-là? Ko cacher tes mais ko protéger. Il faut protéger tes enfants ma belle. Protège ces deux enfants-là. Et ça, linga passe les namoni et loko. Bien sûr aussi, oyebisaki biso yango na interview osala ki wana leo bando expliquer place séparation na bino euti, place divorce na bino euti. Olobaka yango formation mutu alobi ayokaki yango te seki aza mutu ya mabe. Olobaka ozaka na zemi ya 8 mois, ya 7 mois babeta yo. Banda wana mwana botama okoma na Amérique, batali mwana botama na défaut. Alors, ce qui il faut maintenant ba opérer défaut wana. Ko senga osali wana demande ya fond wana eza nango mabeti. Demande wana ya fond eza vraiment mabeti. Eza mabete eza bien. Et la kisi penza ke oza mama oza na bo lingo ya mwana na yo. Olingi te ke afanda na handicap moko boye. Oyoki soni te osengi na yo. Mais ce que moi je peux te demander c'est de garder maintenant ces enfants-là, de les protéger. Bazana rien à foutre na ba média na bino, bazana rien à foutre. Bazana eloko moko te oyo bango ba profitaka na ba photo oyo kotiselaka bango na ba média wana. Eloko moko ba profitaka na yango te, baza pe bana mike ba yebi pe eloko te. Protéger bana. Protéger vraiment bana wana, protéger ces enfants-là. Parce que ata soki epa na yo te ponaka ba demo papa na bango abengana kawana. Ba demo na boki ko tourner na côté ya bana. Po ba passer ebele baza problème na bana na bango baza ba problème par rapport na musala papa bango basalaka. Et puis ba conflit na bino franchement ata likambo yango eza makasi ndenge nini faut solo na papa ya bana wana po asokipi na bana na ye. Faut vraiment que solo la frère Maïque vraiment occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi, c'est ton sang. Occupe-toi vraiment de ces deux enfants-là. Baza fruit ya bolingo, mais soki bolingo esili, bana batika la ka souvenir. Parce que toyebi bolingo esila kanango, mais eza souvenir ya bolingo. Parce que bolingana, soki bolingana kate bolingi bo bala na te. Eza produit, eza fruit ya bolingo, il faut battre lango.
c'est eza eloko ya motuya oyo oza nango ata problème yango eza monene ndenge nini bino bato boteyaka biso bongo te problème yango ata eza monene ndenge nini fo koyeba kogere fo koyeba kodose ata soki ye alingi bokutana te cherche un canal. Je ne pense pas que maman apenele okoki obengana soki oye kolela okweli okwei na makolo ya mama apenele akoboya kosungaka yo apesaka bana apenele mbongo otindaka ata na nkombo ya mama apenele ata baparrain na bino wana mpo bana wana bazalaka meme bazwaka soutien na yo parce que soki azosenga 12 000 boye nandimi te ke yo frère Mike ozangi 12 000 na compte na yo c'est qu'il y a pas une relation entre vous deux même si relation eza te me bana soki relation ya bino mibale eza te me boyebake jusqu'à la mort bino mibale bokoki lisusu kozala séparé te ata ndenge bozosala wana boyebake bokomi jusqu'à la mort boza lié ko par rapport na makila wana ya bana wana mibale jusqu'à la mort. Donc ata kanda yango ya ndenge nini luka nzela moko boye olekaka mpo osunga bana na yo parce que c'est la honte biloko ya boye ça fait et la honte et ça énerve moi esalaki nga na kanda na voûte comme dit les Allemands epesaki nga na kanda na kanda na honte na place na ya Peniel na ya yo frère Mike bozanga $12 000 $12 000 franchement 12 000 120 000 te $12 000 pour vous faire soigner mwana eza bien elakisi ke vous n'êtes pas organisé boki ozala na baconflit na bino mais les deux enfants là baza bainonsa basengaki kobotama na bino te en tout cas occupez-vous de ces enfants là et puis oza papa te je ne sais pas il faut faire quelque chose ata soki yo kokutana na Peniel te parce que nayebi place bolingo ezalaka makasi le mpe ene eyaka makasi mais n'oublie pas que tu es un serviteur de Dieu frère Mike oza serviteur de Dieu. Fais un effort monaka bana wana fais un effort sungaka bango ata soki bozo solola te mais bana wana bazangaka ata moi 1000 € par mois te oyo euti na maboko na yo parce que boye c'est ezo sonner bien te et tout ça là ça joue avec na carrière na yo ça joue avec ta carrière si tu ne sais pas ezo jouer ezo bebisaka mitema ya bato tout le temps c'est pas bon il faut faire attention au stopper hémorragie oyo frère Mike. Je sais que vous n'avez pas de problème, mais ce qui est là, les kakanazela, na canal ya mutu moko boy, pour osunga bana wana, na ndimite que moi seul ngaka ya osenga 12 000. Parce que 12 000 na niveau penza o bino bo lakisaka biso poto yebi na kati na bino te. Je ne pense pas que ozangi 12 000 na compte na yo. Et ça li passe, et ça linga passe vraiment makasi. Bo longola bana na makambo yo franchement. Bo longola bana na makambo. Frère Mike, tu es un homme. Il faut o luka o agir comme un homme. Bo longola bana na makambo yo. Bolongola bana na makambo yo pardon Peniel tika bana libanda ya ba media oyo osali c'est vraiment bravo osali yango bien parce que boyende mama agiraka soki oza na aide te oza na eloko ya kosala te okoki kotika mwana nao atikala na handicap ka boye parce que ozangi mbongo oagir vraiment comme une maman responsable na sens que olobi en tout cas bosunganga naza na problème boye na oyoka soni te kaka o wana mais exposer bana exposer ape bana trop faut faire attention et puis ceux qui problème yango eza monene ndenge nini boza bato libose bo divorcer te faut bosololaka parce que bana baza déjà na kati bolinga te bozali lié jusqu'à la mort comme il y a des enfants entre vous là vous êtes liés jusqu'à la mort donc il faut vraiment bo éviter ko bozo tout saka biso mabaku komona biloko abo ezo tout ça mabaku makasi. Merci beaucoup nayebi ke Peniele ayoka conseil frère Mike écoute aza pasteur écoute to lobelo oti on sait que bakoluka solution pour na likambo et puis congolais vraiment oyo aza na mutema malamu ya kosunga vraiment bosunga Peniele pour mwana oyo mwana kitoko to lingaka sio ba opérer ye en tout cas nga esala nga parce que mon vidéo j'étais obligé il fallait que natia une petite pierre sur ça il fallait vraiment natia vraiment mais à la pâte pour na salata ata moi analyse moke oyo pour no loba problème ya bino mibale maiki na ser Peniel bokotisa bana te bana bokomisa bana na bino ba victime te vous êtes encore trop jeune bozana ba venir liboso soki esimbi te ba conflit eleka te et comme atina ba niveau te ke boloba na te ti mwasi ya kosenga 12 000 na media et kosopa c'est trop impoli soki na lobi ki esopi bino mais et sali bien te
Et la kisika que vous n'êtes pas organisé. Parce que Peniel et Yemoko tout le monde a rien à ça qui est cher, à la tarabilo à cher, dans dimite bon, ce qui to comme na ba niveau donc la kisika vous organisé te. Batum ebele ba kabona quand même, vous organisé par rapport à bana. Frère Mike, ata soki yo moye sur na Peniel les athées, moye boza la contact les athées, luka canal moko boy. Parce que c'est ton sang, bano baza makila na yo. Eza makila na oki ko bwaka mukotika mukongo kaka te po loba nzambe avocat na yo asa alukelo solution te. Nzambe apesa biso solution mais biso moko pe photo za la wana. Biso moko pe photo sala nzambe lo mususu to koko c'est la nzambe makambo te. Biso moko pe tozana ba responsabilité na biso. Nzambe azana part na responsabilité et nous avons notre part de responsabilité. En tant que papa nzambe ase ya bana wana. Na se awa yo nzambe ya bana mibale aussi oyo. Donc tu peux pas laisser ça comme ça. Kaka po bozo kana moi cité azate ti soki likamunini obwaki liepe bana otinda ke so ata infronté ta responsabilité ki bon nzambe no nzambe asala na kati ya mokili eza oza nzambe ya bana oyo. Donc il faut vraiment faire quelque chose et puis bol longo là ba ene wana ezanga tina wana eza na sens te. Tiens, pasteur, cherche un moyen pour que vous allez en contact. Cherche un moyen. S'il faut demander pardon devant tout le monde, s'il faut fou comme ça, je ne sais pas comment. Juste pour que tu prends la responsabilité de tes enfants, c'est très important. Hein? S'il faut ça, la nino similien pour que tu puisses avoir la responsabilité de tes deux enfants là. Il faut ça là parce que nzambe na bango na se amoyi awa. Yo kote batumbana batumsusu bana na yo moko otindra bango ta infranté. Eza malamu te. Il y a toujours moyen papa Peniel la lobakango bande kono bazana na États-Unis kuna tinda kata bande kona yo ba mema kata moi 1000 € chaque fin du mois pour na bana. Je ne pense pas que Peniel langue ce que tu ça en bon moi on a commis 9 mois ce que tu ça moi 1000 $ chaque fin du mois na ndimite que moi no linga kazanga 12 000 obi ke natala kango defa no bi 150 000 120 000 12 000 natanga ngoko to tout ah 12 000 les ande 12 000 yango 12 000 $. 12 000, exacta, na kaise kutu 120, 12 000. Nandimite ke bozangi 12 000, pardon. Franchement, bolongo la biso biloko aboezo tout ça bato ba mambako pour rien. Parce qu'on aime pas to finga ki mingi li na débit, on aime plus entrer dans ces bêtises là. Voilà, et bino bo s'arranger. Bo arranger kape makamu mususu, bo se forcer kape bo zoka ba responsabilité de na bino et ça la bien. Boko za na conflit mais ba na boko de sabango na ba désastre na bino te. Et ça la bien te. Ce sont des innocents, c'est des enfants ici. Ça bango ba komi baza fruit ya bolingo, baza ba victime ya ba haine na bino te. Épargnez les enfants, il y a beaucoup de frère Mike, il y a moyen belé okutana na bana oyo ata soki pene la zolinga o mona bango te. Ozo obligé pe komona bango to ko tindaka pe mbongo. Sala o tindaka tambongo ata soki omona bango te, ça la bien. Merci beaucoup. En tout cas vidéo wana le natalaki natangi yango na page ya la mama salinga pasi vraiment. Pasi vraiment bandeko o bazana moi possibilité bo aider Peniel franchement. Yepe bo pesa yepe conseil alongo la bana na media. Et ça la propreté. Merci beaucoup bandeko nangai. On azalaki nango ya muke yango wana.